Et quand Dieu est content, il y a un voyage qui a dit, ezali makasi to ezali na nguya koleka banguya nyonso. Amen. Alors lelo tozali kokende na sous-thème mosusu oyo ezali en rapport na odomonaki dimanche passé. Alors, le thème de ce matin, c'est par l'amour qu'on reconnaît les disciples de Jésus-Christ. C'est par l'amour qu'on reconnaît les disciples de Jésus-Christ. Répétez après moi. Encore. Na nzela ya bolingo nde bakoyeba moto oyo azali molandi na Yesu Christ. Aussi mokamba ya Jean chapitre 13. La verset 35. Jean chapitre 13, verset 35. Comme on l'a bien là, ouvre ta Bible. Nous allons lire tous à haute voix. Jean chapitre 13, verset 35. Jean chapitre 13, verset 35. Total, la ligne est 3. Tolingi to répéter ce maloba à haute voix, une des trois. Amen. Les loyaux constatent au sali parmi Bakoul, Bayak, na l'église. Bateau avec bandini, ma chrétien, ma fidèle, tu remarqué qu'il y a plus de bandini to bateau oyo bakoyaka na ndako ya Nzambe que badisciple. Bato bakoyaka na ndako ya Nzambe ebele, mais badisciple bazali bobele moke. Nani boy bamengi disciple?
disciple ezali moto oyo azolanda matambi ya maître na ye to molakisi na ye. Azali kosala mobele oyo maître na ye atindi ye. Ye wana babengi disciple. Koya na ndako Nzambe eza malamu. Kobenga na Kristo eza malamu. Komona na Église eza malamu. Mais kokoma disciple na Yesu Kristo eleki malamu. Alléluia. Et yo moko sikoyo na esika yo ofandi midala, est-ce que vous allez membre de l'Église que vous allez disciple de Jésus-Christ? Disciple à la matambe na ye. Soki eza na raison oyo etindaki Nzambe atinda Yesu-Kristo awa, atindaki Yesu-Kristo na mokili po aya kolakisa biso ndenge nini tosengeli kobika, ndenge nini tosengeli kotambola na mokili oyo. Alleluya. Yesu aye kolakisa biso ndenge ya kotambola. Mokili eza ya kobeba. Mokili oyo eza infiltré. Mokili oyo eza kaka Yahweh Nzambe mokazo dirige te, mais le diable aussi dirige. Moto oyo alingi kosala volonté ya Nzambe, il faut kolanda ndenge Yesu atambolaki. Alléluia. Chaque fois olingi poser acte mituna, est-ce que Yesu asalaka yango? Est-ce que Yesu soki ezali ye moto akokosala yango? Soki omoni ke Yesu asala yango, Yesu akokosala yango, yo sala yango okokwela lisumu te. Amen. Et c'est clair? Bozolanda na malamu. Yango Yesu alobi mokili oyo ata etongi na bato batongi na Église, mais bino bokoyeba baoyo bazolanda ngai na nzela ya bolingo. Alleluya. Oyo aza ya ngai akozala na bolingo. Vous allez les connaître par l'amour. Okoyeba ke oyo azali disciple ya Yesu. L'amour les uns pour les autres. Bolingo entre nous. Bolingo ya ndeko aza pembeni na yo. Tala ndeko aza pembeni na yo. Eza bato mosusu moye ata eza te, parce que amoni ke baporte basalaki erreur baye kofandisa pembeni na ye moto ye alingaka te. Sikoyo nalobi tala ndeko aza pembeni na yo. Eza na moto azotala yo te, soki atali yo te, yebaki problème eza. L'amour les uns pour les autres. Bolingo wana ekosala te tokoma makasi na mosala oyo tozali kosala. Alleluya. Nga nayebi nyonso te, nayebi kaka ndambo moke, mais oyo ezosala ngai ndeko eza pembe na ngai ayebi yango. Est-ce que ozolanda? Il y a des fois, pour ça, nous avons des choses, on a voulu
na eloko boye na problème oyo ndenge oyo oyebi te ndeko ayebi yango soki bolingo ezali okozwa yango ya ofele. Alleluya, okoyeba yango pete. L'amour les uns pour les autres. Car Mamini Makasa Kebolingo, Nekasabo, na Pasteur Raphaël, Nazomuka Binonio Sobolinganda. Mais na motel Nazobi Nabino. C'est pas comme ça. Le Kola Balinga. Ngai pour la salle fort. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce qui n'est pas l'ingio, vous faites ça l'effort, l'ingaye. C'est comme ça que vous pouvez ma casse. Badunios va koyeba quelques ans disciples à Yesu, ce qui va monter de l'ingaye, bolingo des années la carte. Amen. Badunios va koyeba l'ingaye. Ce n'est pas le fait qu'il y a d'accord ensemble, ce n'est pas le fait qu'il y a un uniforme, ce n'est pas le fait peut-être qu'il y a un monoko, mais bolingo, il faut un monana. Alors, bolingo, bazali kosenga biso awa, Jean na yango, eza bolingo, nyonso te toyoka na mokili. Mais les amis, Jean Mouka Bolingo ont été sénat Bolingo Moussouf. Dans Jean chapitre 15, verset 9, dans le modèle, il y a Bolingo Yango. Jean 15, verset 9, Bible Lobby. Comme le Père m'a aimé, je vous aime, je vous ai aussi aimé. Alléluia. Bolingo, il faut qu'on ait un exemple. Nenge nzambe alinga Yesu. Nzambe alinga Yesu. Oyebi Yesu. Azalaki na nkeli. Azalaki na nyonso. Mais andimaki akiki na mokili oyo. Tant Yesu aye na mokili, chaque fois Yesu aza kodéclare tata na ngai aza na ngai elongo. Alléluia. Elikoloba nini? Yesu aye na mokili, tata mpe azalaki na ye. Alléluia. Akotika ye te. Yesu akufi ate na se ya marwa, na se ya bakufi. Molimo na Nzambe elandi ye ti na se ya bakufi, atiki ye na bakufi te, azwi ye, azongisi ye na bomoi. Alléluia. Quel amour! Bien-aimé, Nzambe oyo ya biso soki alingi yo, ata okungami oke wapi, akoya akokamata yo, akozongisa yo na bomoi. Alléluia. Yesu alobi bolingo wana Nzambe alingaki ngai mpe nalingi bino na bolingo wana oya Nzambe. Amen. Tala baprere Yesu abangi liwa te, akimi liwa te, andimi kokufa mpona yo moto ya masumu. Ozalaki na masumu, osalaki de l'électricité, osalaki de repentance, mais Yesu akufi mpona yo. Bolingo wana ezali monene, yango Bible elobi bolingo oyo
eleki monene ezali ya komipesa kondima kokufa kondima konyokwama mpona moto oyo olingi. Alleluya. Sikoyo mituna motuna oyo question oyo pose-toi cette question na ndeko oyo otali pepe, est-ce que okondi mokufa mpona ye? Bolingo eleki monene ndima onyokoma okufa mpona ye. Lelo biso bakretien attitude okomi nango ya moninga na boyi na ye ngai nde nasalaka ye abénéficiaire. Tokoma bamembre ya église mais toza de loin badisciple ya Yesu Kristo. Il faut tolanda Yesu ndenge atambolaki na mokili oyo. Amen. Peut-être kokufa tobangi nana kondima kufa mpona mosusu. Mais c'est qu'on tient la charge de question. Est-ce que vous avez des mots pour qu'on ait des moussus? Au bon débat, peut-être, mon bal est bon de manière pour qu'on a passé la vie. Moi, c'est bon de manière pour qu'on a bal la vie. Ou bien pour moi, pour qu'on a des. Mais ceux qui ont des familles moussus. Est-ce que vous avez des mots pour qu'on a la famille moussus? C'est difficile. Tozana musika na oyo tosengeli tosala. Voilà pourquoi il y a des fois que on peut faire comme ça. Pour la nini salate ngai musala nayo ngai mwana nayo zamba zotawe d'accord mais ozana musika luka ukoma disciple ya Yesu tala Yesu atambola na mokili oyo na moningo mpe bapreve ezali mokolo tokokoma na niveau ya kolinga dans sincérité bandeko oyo ndeko aza pembe na yo tokomona vie na biso ekochange. Amen. Donc olingo wana modele na yango ezali oyo ya Nzambe. Yesu sikoyo abakisi commandement kaka na verset 9 wana lobi demeurez dans mon amour. Yesu aloboli mwana yango ndeko ya ngai ezate oyo biso tosaka na monoko na limito na sebena yo wana molingo oyo ya biso. Mais l'amour oyo Bible ezoteya biso c'est l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Modèle wana oyo ya Yesu yango azopesa commandement demeurer dans mon amour. Umela na molingo oyo ya ngai. Alléluia. Molingo oyo ya Yesu etalaka makambo mosusu te. Yesu auti likolo aye awa akuti biso bato ya mabe juste azalaki te biso nyonso basumuki mais Yesu alingaki biso. Lelo tokoma na bolingo kaka oyo ya intérêt. Soki omoni motu alingi yo sala etide akangami na ngai mpona nini? Oko découvrir parfois ils ont un bon, parfois ils ont matériel, parfois au fond les nzela kwa azo musala ou bien un sentiment pour un autre. Ça c'est l'amour. Il y a pas. Mais Yesu azosenga na biso tondele na molingo oyo ya ye. Alléluia.
verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Alléluia. Ndenge nitokuumela na bolingo oyo ya solo oyo ya Yesu nakopatelaka malako na ye nakogardaka makomandema na ye. Soki ozogarde makomandema ya Yesu wana ozali kodemere dans l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi kolobana lingi Yesu koyemba na lingi Yesu kasi kozobatela bakomandema na ye te? Oyo alingaka Yesu akolinga mpe bakomandema na ye. Amen. Akolinga bakomandema na ye. Et soki yo ozali kotosa to kogarde bakomandema na ye ekomema resultat oyo ya kitoko na vi na yo. Et les résultats oyo ekomema ntango ozali kogarde komandema na ye yango balakisi biso na Jean 17 verset 26. Résultat. Jean 17 verset 26. La Bible dit, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. Alléluia. Tala Yesu oyo alingi biso azosala tout toyeba kombo ya Nzambe. Soko comprendre maloba oyo bien aimé ekomotive yo okende na ndako na yo na famille na yo olakisa na bandeko na yo na bakamarade na yo na baproche na yo bango mpe bayeba Nzambe ndenge yo oyebi Nzambe. Amen. Ekopesa yo susi ekomotive yo baninga na yo mpe bayeba kombo ya Nzambe. Yesu oyo alingi biso asali tout toyeba le nom de l'Éternel. Amen. Alors yawa nalakisaki bango yango mpe nakolakisa lisusu. Oyebi Yesu akufa mais azokontinue kosala lelo. Amen. Azokontinue kosala. Okokoloba te naza na bolingo mais na kote na yo eza na bandeko bayebi Nzambe te, bayebi kombo ya Nzambe te. Yo kobanga na yo tokoloba te kono ngai oyo azalaka teti ata nayebisi akondima na ye te. Yo kende kaka teya ye lakisi kombo ya Nzambe. Soki amoni makila na ye ekwei likolo na ye mais soki andimi kumisa Nzambe. Amen. Mais la plupart sont vraiment ozali bien préparés. Ozali bien préparés spirituellement. Soki okekolobola mutu kombo ya Nzambe souvent molimo asungaka ke mutu wana azala convaincu. Amen. Moni mutu andimi kombo ya Nzambe mutu abongwani. Yesu na bolingo oyo ale alobi nalakisa bango kombo ya yo mpe nasuki kaka wana te nakokontinue kolakisa bango. Oyebi eza na bato babandaka bien azoteya bato sango malamu liloba Nzambe mais parfois
aye kolemba na ye atiki na ye Yesu alemba te. Il continue à travailler jusqu'à présent. Amen. Alors maintenant yoka résultat oya kitoko tango tozali kosala maneno wana alobi pourquoi azolakisa bango Kongo oya nzambe afin que l'amour dont il m'a aimé soit en paix. Alléluia. Bien-aimé, oyo ezali solution oyo ekopesa esengo na bafamille na biso, esengo na notre société, esengo na notre nation. Soki tolingani ya solo na bolingo oyo ya Yesu tokoteya bato kombo ya Nzambe. Etango tokoteya bango kombo ya Nzambe, bolingo oyo ya Nzambe ekozala na kati na biso. Alléluia. Ce n'est pas seulement bolingo ya mbongo, ce n'est pas seulement bolingo ya baposte, ce n'est pas seulement bolingo ya batitre ya pouvoir, mais bolingo oyo ya Nzambe ekoreye kati na biso, ekimia ekozala kati na biso. Amen. Kimia ekozala kati na biso. Bénéfice liboso yango wana soki bolingo ezali kati na biso. Et deuxième bénéfice ezali nini? Et que je sois en elle. Yesu alobi tango bolingo Nzambe ezali kati na bango, ngai Yesu nakozala kati na bango. Alléluia. Ce n'est pas seulement le fait ya koyeba Yesu azali awa, Yesu azali tozoyemba na biso eza mélodie totie maloba, mais en réalité Yesu aza na ye wana te, parce que bolingo eza te. Amen. Est-ce que awa tozali tokokoloba ke Yesu azali awa? olongola ke kilo awa tozali toloba dans la sincérité. Est-ce toza na bolingo ya Nzambe kati na biso oyo ezala te Yesu aya kofanda kati na biso? Est-ce que ezali? Soki ezali gloire te. Yesu alobi soki bolingo ya Nzambe eza na biso, Yesu akozala na biso. Or soki Yesu aza na biso, bien-aimé, nous avons tout. Yesu soki aza na biso tozala nyonso. Inutile d'appeler à gauche à droite, parce que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Oi, asala biloko nyonso, pe aza kona biloko nyonso, soki aza na biso tozala nyonso. Alléluia. Voilà pourquoi Paul, dans Romains 8, azoloba soki Nzambe apinelaki biso Yesu te, il nous a donné Christ. Après ça, nous sommes parce que si tu as Christ, tu as tout. Amen. Obéra, le but est bouillard. Osana la sokoseni à Kopesa. Osana la danger à Koya Kokaro. Bali na yo, hier à défendre yo. Bien-aimé, Tika, Moléon, Zambe, Ezalaka Trabiso. À ce moment, Yesu appuya aux femmes dans la biso. Oh, Yesu soka fande la biso. Bien-aimé, ata pour publier ma Congo et ma épidémie. Il y a ma peste avec Jésus, le boutique a toujours dans mon moyen. Alléluia. Ata malade et continent zoto. Mais ce qui est Yesu,
azali un grand médecin. Amen. Okrize kote ka mokili. Boyebi ke Yesu ayebi komituli mapa na mbisi. Kolia ekomona. Tokokufa na nzala te. Si nous avons Jésus, nous avons tout. Amen. Bien-aimé, l'amour, que c'est la meilleure politique où nous avons à Pesabiso na mokili pour vivre na kimia na mokili. Pour ma camonioso et tambola. Et vous êtes témoins. Lokola lelo amour et bani kosala de fona mokili tala mokili ndenge komi injustice, corruption, vol, détournement, népotisme, tribalisme, parce que bolingo nzambe ezali susu te soki tolandi politike oyo nzambe apesa biso oyo ezali amour kovivre malamu na ndeko aza pembeni na yo kozala na susi na ye kokanisela ye koyeba peke ye aza moto ye mpe aliaka ye mpe aza na babesoin bien-aimé soki bolingo wana eza te tokobanda koboma na kati na mokili oyo tokosentre-déchire tokose détruire kimia ekozala te makambo ekotambola te tokozalaka kobendana na kobendana e makambo ekobonga te tika biso nyonso toluka bolingo na nzambe e kimia ezonga na mitema na mabota na église na famille mpe na mboka na biso tika nzambe apambola biso. Ok, les villages aux années, on s'est libéré aux années, où était Bolingo, où il y a un sample pour sample là, et c'est mais, à quel moment on s'en va? On s'en va, on s'en va, professeur, ou la catalogue à point. On passait classe T. Politicien oyo aloba mabe to amoya yo ozala engagé lelo ozokende kolibere na motema na yo senga na nzambe loba na nzambe nzambe azotala motema na yo loba nzambe banda lelo na libere na motema na ngai na limbisi ye tokone na kombo na Yesu Kristo bonela pardonnez-le limbisi pour moi si ne pour mon bal oya mama ne contre la oya tonganga oya inakanga zambe kala limbisiye na kongoli na motema na nga eza na église eza na quartier eza na société eza na mboka na biso zambe na
Bonjour frères et sœurs, je suis le pasteur Raphaël Voubou de l'église Christ et Compagnon Crisco. Nous sommes ici à la paroisse de Songololo, dans la commune de Kinshasa. Nous sommes dans la joie de vous tenir informés de notre thème d'aujourd'hui. C'est par l'amour qu'on reconnaît les disciples de Jésus-Christ. Nous avons fait un constat que dans l'Église, maintenant, il y a plus de croyants que de disciples de Jésus-Christ. Il y a plus de membres de l'Église que de disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons voulu amener les gens à comprendre que c'est par l'amour de Dieu qu'on reconnaît un disciple de Jésus-Christ. Le disciple, c'est celui qui suit les pas du Maître. Jésus-Christ, il est venu sur cette terre, c'est pour nous montrer la voie, nous montrer comment nous devons vivre sur cette terre. Et c'est lui qui a l'amour de Dieu en lui, marchera selon la volonté de Dieu. Il fera ce que Christ a recommandé. Et Christ a donné comme genre d'amour, c'est l'amour de Dieu en Christ et l'amour de Christ en nous. Et si nous avons cet amour, tout le monde connaîtrait que nous sommes les fils de Dieu, les disciples de Dieu. Alors, Christ nous recommande de demeurer dans son amour. Comment nous pouvons demeurer dans son amour? C'est en gardant ses commandements. Si nous gardons les commandements de Christ, à ce moment, nous sommes dans l'amour de Christ. Nous sommes ses disciples. Et c'est ainsi que Dieu a donné comme conclusion dans Jean 17, au 26e verset, si nous avons l'amour de Dieu en nous, d'abord, nous allons avoir Dieu en nous et Christ sera en nous. Inutile de chanter Yesu azali awa, mais nous devrons avoir l'amour de Christ en nous. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons chercher l'amour, car l'amour, c'est ça, le système politique que Dieu nous a donné sur cette terre. C'est par l'amour que nous allons vivre en paix. C'est par l'amour que nous saurons partager ce que Dieu a mis à notre disposition. C'est par l'amour que nous allons considérer les autres. Nous allons savoir que les prochains, il est aussi dans les besoins. C'est par l'amour que nous allons amener la paix dans notre société et dans notre église. Voilà ce que nous avons partagé aujourd'hui. Alors, en Lingala, Bandeko, Mamana Likambya lelo, ezalaki ete na bolingo nde bayebaka nani oyo azali moyekoli na nkolo to disciple ya nkolo. Mingi tozomona batu bazoya na église me baza ba disciple ya nkolo te. Disciple eza moto oyo alandaka matambe ya maître na ye. Biso toza na maître oyo ezali Yesu Christ. Soko ozali disciple ya Yesu, landa matambe na ye. E bolingo wana oyo bazali kote ya biso yango modèle na yango eza modèle oyo Nzambe alingi Yesu pe Yesu alingi bandimi. Na yango Yesu apesi commandement toumela na kati na bolingo oyo ya ye. Ndenge nini tokoumela na bolingo na ye nako tosaka malako na ye, ko batelaka malako na ye, ko garder ba commandement na ye. Soki tosali ndenge wana bolingo na Nzambe kozala kati na biso. Ba résultat kozala nini? D'abord bolingo na Nzambe eza na biso et puis Yesu akoza na biso. Nzoka nde soki Yesu aza na biso, nyonso oyo toza nango posa yango ekokokisama. Voilà na mokuse oyo tolinga ko transmettre pa na bino.
tika nzambe apambola biso. Amen. Lelo tema lelo ezali bolingo na nzambe eleki na nguya koleka force ya mokili oyo. Totangi yango na 1 Jean chapitre 4 verset 5, 1 Jean chapitre 5 verset 8. Balingami, bolingo na nzambe eza na bolingo oyo eza na suka te. Bolingo na nzambe eza na bolingo oyo eza na ndelo te. Bien-aimé, soki biso moko tolingani ndenge nzambe alingi biso, ya solo kolinga te kotala moninga na yo asufrir. Bolingo na nzambe ezipaka mabe nyonso. Toyebi ete tozali bato, mais il faut tosala effort biso ba chrétien toyeba kolinga na biso na biso. Po ete soko olingi moninga na yo, okotala te ye azangi ye oza nango obomba ngo. Yango wana ndeko na ngai, tika bolingo ya nzambe ezali kola bomoi na biso. Bolingo na nzambe tokolisa yango kati na eklesia, tokolisa yango kati na mabota na biso. Atako ba problème eza na mabota, bolingo na nzambe epesaka kimia. Bolingo na nzambe ememaka mapamboli, bolingo na nzambe ememaka réussite. Yango wana ndeko, moto oyo aza na bolingo na nzambe, tango nyonso deva situation koyelaka ye, ye asalaka nini amikitisaka. Soki moto epeli ya kosala nini akoboma moto. Pona nini? Po ete aza na bolingo na nzambe. Bolingo na nzambe ememaka kimia. Bisika nyonso ozali tike to transmettre bolingo na nzambe. Po place bolingo ezali nzambe aza wana. Nzambe asalaka kaka kati na bolingo. Yango namonaki na Bible ete andimaki kotinda mwana na ye Yesu Masiya aya kokufa na ekulusu mpona biso. Tala degré ya bolingo nzambe azalaki nango ya kopesa biso kaka eloko moko ya talo oyo ya chair oyo azalaki nango apesi biso ye moko. Premièrement alakisaki bolingo na ye envers biso. Yango wana biso pe tosala effort ya koyeba kolinga nzambe na motema na biso mobimba, na makanisi na biso mobimba, na mayele na biso mobimba, na misala na biso tosalaka. Place ozosala na mosala yeba koyekola bolingo. Po bolingo mosala oyo ozosala linga yango ezala mosala na yo, mona yango epai na yo, kotala chef na yo te. Mais soko komisi yango ya yo, ata mosala wana bazali kofuta yo salaire malamu te. Mais tellement bolingo ya nzambe ezali kola bomoi na yo, nzambe akotombola yo, nzambe akofongola banzela. Po ete bolingo na nzambe ebomaka ba barrière nyonso. Yango wana ndeko na ngai, tomizongisa kati na biso bolingo na nzambe kota na mitema na biso. Tokomona même na église mabe kozala te, ba poison kozala te, ba rancune kozala te, pe mboka na biso ekotombama ekokende liboso. Yango na bolingo na nzambe ezipaka bakushi nyonso. Tika tolingana, tosalisana, tosala mosala na nzambe, tokende liboso. Po bolingo wana yango ne komema biso tikino na lola. Yango wana mwa mukeo nazalaki nango. Yango wana nzambe apambola bino ete toyeba komekola bolingo oyo nzambe alakisaki epai na biso. Wana tokende liboso, wana elonga ezali, réussite ezali, élévation ezali, pe bato nyonso bakozwa ba promotion na mosala, bato nyonso bakotombwama na kombo na Yesu. Amen. Merci ma pasteur.